Nini ezoleka na Goma na tango yo? Actuellement, M23, ils ont attaqué les civils et la RDC. L'armée régulière, ils ont quand même qu'on se défendre. Mais depuis un moment, en tout cas, et ça aggravé les choses parce que le Cameroun est bandit les lotés. Oyo nyonso, et pendant qui tango nini? Bon, ce qui totalise bien l'histoire, tout cas remonté presque depuis 30 ans. Il bandit quand même depuis Kala. Gouvernement ya RDC, zo sala elo côté, pour na kobongi sa makombo yo. Le gouvernement RDC zo sala en tout cas nécessaire au bango bakoki ko sala. La force armée à RDC bazo bunda contre M23 depuis un moment. Mais depuis 2013, il y a un rapport aux Nations Unies Bimi. Ils ont l'accepté Rwanda, ils ont soutenir M23. Mais malgré ça, tout le monde a que les sanctions na Rwanda est zati. Et tu comprends que forces armées RDC zo bunda contre M23 kakate. Bazo bunda pe contre Rwanda. Na utoko le bapé na soutien il y a Union européenne et Nations Unies parce que récemment même tout le monde que l'Union européenne a signé contrat na Rwanda pour na makambo Italie protection ya mboka. Donc Rwanda est soutenu par les Nations Unies malgré que prouvé que Rwanda a soutenu M23 ou ils ont agressé RDC ba sanctions exatées. Gouvernement RDC zo bunda pas seulement contre M23 mais contre Rwanda où ils ont soutenu M23 mais contre P ba oyo ba zo soutenir Rwanda. Sikoyo bino ba congolais, makambo nini bokoki kosala epai na bino? Bon, biso ba congolais ni tokoki kosala. Pour na biso ozala en tant qu'artiste, ozala peut-être agent de santé ou autre. Par exemple, na ko cité Kaya Docteur Mukwege, aza militaire te, aza prix Nobel de la paix en 2018. Azo bunda na ndenge na ye pona ko bongisa makambo. Mais malgré ça biso ba congolais, seul eloko tokoki kosala, ils a peut-être ko lakisa conflit ngona mokili parce que toyo se rendre compte que depuis par exemple Cannes donc on peut que bateau belé ba yeba kiteti conflit ngo ezo le kanati boina RDC par exemple to monike ba média e belé comme tout na meni nezo le ngona meni nezo ekakuna eza bien parce que biso mission na biso ba congolais za ko sala été moto tout na mokili ayeba likambo ezo le kanakuna parce que est RDC est vraiment riche et que ceux qui ont wana ya stable mokili kozala bien mais to yebi ti ben terra bato msusu ya protéger na sima ya guerre ezo le kana RDC wana.